Bozoko bimisa ba vérité. Po boyebe sika mabe ezokouta bozoko ya kocontredire ba vérité ya papa Matondo. Yo mama 4 ozokokende kosatake na PKLE, PKLT kozokotela papa Matondo. Eloko nini eza koprouve ke makambo oyo papa Matondo azokoloba eza vérité? Bien sûr que oui. Yo ozokobundisa papa Matondo par jalousie mal placée. Bible ezokoteya bino, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ozokoya ko contredire ba vérité ya papa Matondo. Muta yebisinga ba makambo oyo nyonso si choupette officielle. Bokende ko s'attaquer na choupette officielle. Ba makambo na bango ya lokuta ba créer yango. Et pourquoi ba sendi wana mususu ba bimisi ba vérité oyo te? Est-ce que makambo ya sida ngam na bimisa yango? Zoba mususu kuna na kino asalela Karine Mokonzi ba émission. Po alobaka Karine Mokonzi aza na sida. Na bandeko na nga mususu bakangi je suis des méchants banini topesa Karine Mokonzi respect. Soki moto asali mabe fo attaquer. Combien de fois basendi wana mususu basali ba bêtise? Nazokotuna bino. Je suis déçu dans ma comportement na bino. Je suis déçu dans ma comportement na bino. Ba vrai hypocrite ezali bino. Ezanga papa Matondo te. Basenzi na bino wana. Combien de fois basali ba bêtise? Bino bato bozoko kota na ba diète ya ndeko na biso wana ya mwasi. Botelemela basenzi wana te pona nini? Mutu oyo bino bomoni bokoki kotelemela. C'est papa Matondo. Papa Matondo mutazoko détruire la Chine. Ba trahison ezo salama na kati ya la Chine. Nazoko tuna bino ba question. Ba trahison oyo ezo salama na kati ya la Chine. Nga papa Matondo mutu nazo créer yango. Combien de fois maman Nana Mokonzi a trahi Karine Mokonzi? Donc, ba trahison wana ezo concerné binote. Nga papa Matondo naza ndoki naza moto mabe. Botalisa nga mabe oyo nasali Karine Mokonzi. Na batan oyo nasali na Karine Mokonzi. Vous changez ba langage. Non, vous changez ba langage te. Vous changez ba langage. Non, vous changez ba langage te. 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 Vous changez ba langage na bino. Beaucoup changer yango. Je n'ai rien à prouver. Nazana eloko moko te oyo na ko perdre na monde na bino. Il y a internet. Je suis papa Matondo. Nantiga la papa Matondo. Hein? Bino nyonso bo se déchaîner. Oh, papa Matondo sali erreur. Alobi mabe, alobeli Karine Mokonzi mabe. Bobosani ba humiliation oyo nga papa Matondo na zwe pa ya Karine Mokonzi. Bobosani.
hein? Soki bozalaki mibali ya tembe na basi ya tembe bolingaki botanga kombo na nga ndenge nga papa Matondo natangaka ya bino intel asali mabe boleki bolobi intel asali mabe. Namoni ndeko moko ya mwasi alekaki na direct ya bino atanga kombo ya papa Matondo boboyi me bandeko mosusu baleki batangi kombo ya papa Matondo bozo ko accepter yango bademare nga na badirect na bino. Bolingi na bombarde ba vérité mosusu oyo ebatami oyo ke bino moko botikala koloba yango te soki nga papa Matondo nalobi yango. Bolingi na bombarde lisusu. Boye kobatama na nsima ba petit détail wana. Oh, faut topesa Karine Mokonzi respect. Mais nga na bino. Ngai na bino. Tout ça la comparaison. Nga na bino nam tapesa Karine Mokonzi respect koleka. Hein? Ba humiliation oyo ngai na pa ya Karine Mokonzi. Na boya même kosala discussion na Karine Mokonzi na direct. Soki naza na direct na koti so Mokonzi wana ezalaki respecte. Pas question ya moto ayebisanga na tia na se. Nazo koyebisa bino bokeba na kombo ya papa Matondo soki bolingi na sambwisa bino te. Nazo koyebisa bino bafanatike ya Karine Mokonzi la Chine mpona kosambwisa bino. Nazo ko avertir bino à partir d'aujourd'hui na ndenge na osala direct. Kombo nange lobama te. Même si ata bolobi kombo na ngai te soki bozo ko s'adresser na nga indirectement na ko achever bino. Na ko achever bino na kofukamisa bino. Na kobosa na bino na tamoka moke. Aza na besoin na bino te. Ba oyo balingi bazana na nga bien, bazana na nga bien. Ba oyo balingi bazana na nga bien te. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Vérité oyo bolingaki boyeba. Masolo wana nyonso eutaki epai ya ndeko na bino ya mwasi Choupette officiel. Comment ndenge ba couple na bino wana fonctionne kasi Choupette officiel. Devoir à domicile angwana. Donc babino ba mama oyo bozalaka na ba difficulté ya ko raisonner. Ba mama 4 heures na bino wana. Soki na ba mama nini ba misusu ba masque ba kombo na bango. Mama Mireille Nzingeza yote. Yote mutu koya kobenga nga ndoki d'une manière négative eza yote. Naza soki na ba 15 voice na yo oyo tikelanga wana. Tosolola même pas na ba conversation privée ba voice na yo bando tikelanga eza wana. Olingi na balance ngo. Ya koya kokosela papa Matondo.
makambo. Bino nde mutu bozali ba vrai hypocrite, ce n'est pas Papa Matondo. Bino nga naza fanatique simple ya Karine Mokonzi, nasolaka na Karine Mokonzi te. Boyebisanga nga na conditionné Karine Mokonzi na nini? Mbongo ya mokie wana oyo nazo kosunga Karine Mokonzi bosaleli yango sujet. Nga na conditionné Karine Mokonzi na nini? Boyebisanga. Nga Papa Matondo na conditionné Karine Mokonzi na nini? Na imposaka Karine Mokonzi te. Na sololaka na ye te. Nazali fanatique simple. Nazali musika na Karine Mokonzi. Ponga Papa Matondo na conditionné Karine Mokonzi. Il faut nazala pembeni na yeti. Il faut na diriger, na dicter, na imposer. Nga na sala ramote. Nga na sala yango te. Nanu bo changer ba langage na bino te. Botiki Papa Matondo ekomi makambo ya mbongo. Bino bopesaka Karine Mokonzi bambongo. A dédicacé bino na. Mais moi, pour na musala ya Karine Mokonzi ki na kokaki pe koyebisa Karine Mokonzi se aproposanga azali wana. Abi Papa Matondo na nzembo oyo na kosala ya sima na ko dédication nga na bite na place o dédicace nga. Luka ndeko moko boye akabela yo apesa yo $500 o dédicace na place nanga. Karine Mokonzi aza témoin bokende kotuna ye. Nga naza lokola bino te afa Karine Mokonzi dédicace bino bopesaka ba 500 na banzembo. Nga na boya yango. Karine Mokonzi témoin. Soki akozala honnête asala direct alobelango. Nga naza mativité. Nga naza mativité. Ba mama Paula Abdul wana o bazo kobenga soko love wana Abdul oyebisa Papa Matondo nini? Soki ba Mireille Kiana na bino wana boyebisa Papa Matondo nini? Bofinga nga nini? Bozo kofinga Papa Matondo ndoki pona soni. Nasali bino nini? Boyebisa nga nasali bino nini? Papa Matondo aza moto te, naza na mai na makila te. Ke star na ngai aleki, asali mission, atenir ba propos moko ya mabe, comme quoi ke ngai moto nazo kopanza la Chine, et pourtant bato bazali kopanza la Chine bazali wana, biso nyonso toyebi bango. Naleka te na réagir, naleki na réagir, na expliquer ba chinois, ba mou comprenant ya ba chinois, ke no botala bandeko oyo, quand même na zube exemple. Na pesi bino ba exemple ya bato oyo balobaka mabe ya Karine Mokonzi na privé, ba choupette officiel apesi ngai ba détail comment ndenge ba équipe wana fonctionnaka, comment ndenge bazalaka na ba tiraillement.
pona kotalisa star na bino Karine Mokonzi ezali ngai te na créer ba division oyo ezali entre bango na bango balingi bazwa ba conflit personnel wana baya kolatisa yango na nzoto ya Papa Matondo mais ekosimba te ekosimba te ekosimba te bato batongaka Karine Mokonzi bazali wana bato oyo bamaka Karine Mokonzi ba respect bazali wana bato oyo bazokobatama na nsima ya Karine Mokonzi bazali wana bamama wana oyo bazalaka pembeni ya Karine Mokonzi mosala na bango nini baémission nyonso Papa Matondo asalaka bazokozwa bazokokata yango mikie bazokotindela Karine Mokonzi wana eza bamontage babiloko wana esalami mpo baexpose Karine Mokonzi e mpo baexpose Papa Matondo dernièrement nautaki kolanda badirect na bino ye mama wana ya motetela kombo na ye nani mama wana motetela kombo na ye nani kombo na ye nani j'ai oublié son nom nani mama Pauline Shako ayebisaki bino nini ayebisi bino ndeko na bino moko ya mwasi oyo asalaka badirect azwi akatikati bamorceau ya baaudio atindeli soki jeune garçon wana oyo avandaka so na bamboka wana ye mama Pauline Shako ayebaki yango ndenge nini mama mokolo mama sala vi kala na mobali na ye wana soki Decris Konde na ba réseaux sociaux abanda ya kosala ba bêtise ya ba voice ya mike ba bêtise oyo mama Shako auti kosala mikolo oyo otelemelaki ete mpo na nini botelemeli ete mpo na nini eloko nini dérange bino ntango nalobi ke mbuma moko boye soki ebimaki Karine Mokonzi na parti ya sexe na ye mais eza makambo ya lokuta ezali makambo ya lokuta oyo ye Choupette ayebisaki nga seulement naleki mpona ya koinforme bino alors soki basendi mosusu bazalaki na bango na actualité te bazwi ba voice nanga basaleli yango ba direct bino boya kokondane nga donc ngai Papa Matondo maintenant soki bandeko na nga mosusu oyo toza na bango na kati ya la chaîne bazokosala nga mabe donc naza na droit ya kolobela bandeko na biso wana te parce que soki nalobeli bango maintenant binemi ya Karine Mokonzi bakozwa émission na ngai comme quoi que basalela yango bémission donc naza na droit wana ya koexpose bandeko na nga wana te oyo tozalaka na bango na la Chine parce que soki nalingi na expose bango binemi ya Karine Mokonzi bakoprofite nango je m'en fous etali ngai te soki bakozwa ba émission na nga basalela yango ba émission wana eza problème na ngai te etali kotunga te nga na ye koloba vérité nga nazo koloba vérité
bokende koyebisa Nadine Mukende ayebisaki bino na direct ya ndeko na bino ya mwasi ti bato ebele bazalaki d'accord na ye te alobi ke soki Karim Mokonzi abebani na bandeko mosusu donc bango bazali na droit ya kozala na bandeko wana bien. Alors bandeko wana bazo kofinga Karim Mokonzi ye Nadine Mukende aza na relation moko ya bien na bango te. Ba mama Pauline Shako aza wana aza na relation moko ya bien na basendi wana oyo bavandaka so na bamboka wana. Pona nini bazali kosadresse na basendi wana te publiquement po bazongisa bango na nzela pona korecadre bango basala yango te pona nini. Mama Pauline Shako mwasi ya lokuta azokoya kokosa bino ke ye na basendi wana ya Maroc bakabwana bazalaka lisusu te. Ye na basendi wana ya Maroc bazalaka lisusu te lokuta bazalaka. Aza na nimero na bango ya telefone, azali na nimero na bango ya WhatsApp, nimero ya WhatsApp na kati ya WhatsApp na kati ya application wana baefasaka yango te elongwaka te bablokaka nde moto. Ce qui veut dire que mama Pauline Shako akosaki bino aza na nimero ya bamarocain. Ngai Papa Matondo nazali natikana na banimero ya bandeko mosusu na portable na ngai ya WhatsApp. Moyen nalongola banimero wana ezali te na bloka bango. Nimero ya mama Ana ezali na application na ngai ya WhatsApp. Nimero ya mama Yvette Matondo ezali na nimero na ngai ya WhatsApp. Etikala kolongwa te seulement ki na bloka bango. Comment ça fait-il mama Pauline Shako azala na nimero ya bamarocain te na application ya WhatsApp? Bomoni lokuta bamama mikolo bamama mikuli lokuta na monoko kosimba te na privé bazo kokende kosolola na basendi wana ya Maroc. Ntango bazo koleka na ba direct azo kosala samba azo kosala semblant comme quoi que azalaka na nimero na bango te. Il faut senga nimero na bango epai ya jeune garçon wana. Bolingi Papa Matondo loba ba vérité ndenge nini? Bolingi Papa Matondo aloba ba vérité ndenge nini? Kana zo otuna bino. Boyebi tina nini ba mama mosusu oyo babandaki kokumisa ngai lelo bakomi contre nga? Bolingi napesa bino ba raison pourquoi ndenge nini bakomi contre nga? Bolingi bozala choqué? Bazali s'adresser na ngai d'une manière intellectuelle, bazo ko bomanga na sese comme ndenge tolobaka pourquoi azo kolia azo kofula. Soki boza ba hypocrite te boleka, soki boza d'accord na Papa Matondo te botanga bakombo na nga. Po nga na otanga bakombo na bino. Tozali awa. Tozali awa.
Bozana soni. Bosila soni. Soki soni bomaka. Ndelesi bokufa. Na ba papa mosusu bazo wana bazo koloba nanga funa kanga mbanga nanga. Bo banda nanu koyebisa bandeko na bino wana ya pasi. Ba sere na bino wana. Ba mama na bino bakanga nanu bambanga na bango. Pourquoi bozo kosala politique ya salité? Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Na privé bozo okende ko bomba papa Matonde pa ya Karine Mokonzi bozo ko inciter ye aya koloba mabe nanga. L'air papa Matonde ko réagir botana ndenge papa Matonde marqué Karine Mokonzi. Atikali ko marqué Karine Mokonzi te. Fianto. Oh, il faut que talaka makambo mususa koloba. Katalaka makambo te. Ngana zali mutu a vérité. Na koya na koloba likambo soki ezali A, I, O na ye na lobi. Bolingi bo bimisanga mutu a lokuta. Natangeli bino kombo ya chauffette officiel. Ye mutu amemela inga masolo ya lokuta wana. Soki pe ezali ya lokuta. Ye mutu amemela inga na privé. Soit disant que nga papa Matondo makambo ona lobaka ezalaka ya lokuta. Mama Nana Mokonzi aza wana. Boyebisa ye ko se défendre. Na ba vérité ona oti ko bimisa. Soki nga papa Matondo naza lokuta na koseli chopette officiel makambo. Boyebisa ye ko réagir. Azalaki na direct ndeko na bino te. Pona nini abengaki te. Na lobeli bandeko mibale vérité chopette. Na yebi ke afana yebisa ye vérité oyo asatakaki na ngai na émission moko boye abandaki ko s'attaquer na ngai indirectement. Bapekisaki ngai. Te papa Matondo kosala bongo te par respect. Par respect. Mama Nana zawa naza musika te azokola nanga na direct oyo aza na France. Soki na koseli makambo. Boyebisa ye leka na direct na bino aya ko contredire nga. Asali yango te pona nini. Na exposé chopette, na exposé Mama Nana, na exposé Sylvie Mode. Batikali ko réagir te. Nyonso tu wana eza lokuta nazo kokosela bango makambo. Pesanga réponse. Nazo ko solola na bino. Na exposé bandeko misato ya basi. Soki na koseli bango makambo baya ko réagir. Sikoyo par rapport à quoi bino bozo ko benganga papa Matondo muta lokuta. Par rapport à quoi bino bozo ko benganga muta lokuta. Entre nga na bino banani baza lokuta. Bino nde mutu boza lokuta. Pas seulement que boza lokuta. Pas seulement que boza lokuta. Boza mitema mabe. Bozo ko bomisa Karine Mokonzi. Karine Mokonzi la parole autaki kosala ba direct mibale.
na semaine oyo 2 jours passés direct ya liboso asalaki atelemeli bandeko na bino wana ya basi après baye kosouffle Karine Mokonzi baye kosouffle ye na litoi ndeko moko boye abengi basololi na conversation privée en direct. Karine Mokonzi aye kokata direct aye kobandela direct wana oyo asalaki liboso atelemelaki ndeko na biso banani basalaki je wana ya salite pour Karine Mokonzi atelemela ndeko na bino oyo asalelaki ba émission ezalaki banani n'est-ce pas que ezalaki ba mama Pauline Chako n'est-ce pas que ezalaki ba mama Monique de Londres bato oyo bayaki kosala polémique ya makasi n'est-ce pas que ezalaki ndeko na bino mosusu ya mwasi wana kombo na ye nani kombo ya ndeko na bino wana nani Nadine Mukendi bato nyonso oyo bazalaki oyo bakoti lelo na direct ya ndeko na bino ya mwasi bazalaki contre ye tango Karine Mokonzi autaki kosala direct wana 2 jours passés mais lelo na kamwe bato nyonso oyo bazalaki contre ye na direct oyo Karine Mokonzi asalaki 2 jours passés lelo bakomi pour ye bakomi kokumisa ye quel genre ya hypocrisie entre ngai Papa Matondo na bino soi-disant bino nde ba vrai fanatique ya Karine Mokonzi nga na komi fort pourquoi bokendeki kolingela ndeko na bino wana ya mwasi bol mpo Karine Mokonzi aloba mabe na ye bachupete officiel bazalaki na direct wana bato nyonso baasiste na direct na ye bozala ye kuna bopesaki ye chance te bokomaki kofinga ye na bacommentaire ti nani moto adefandaki ye me lelo na ye ndeko wana na bandeko mosusu soi-disant bozo kosoutenir Karine Mokonzi que oui Papa Matondo asali erreur il faut kolobela ye il faut kopesa Karine Mokonzi respect bomonaka niveau ya respect te oyo nga napesaka Karine Mokonzi bino bozo kopesa Karine Mokonzi respect na maloba me nga nazo kopesa Karine Mokonzi respect na ba acte Kanyot bu il faut napesa star na nga respect na pesi oyo ekokaki na pesa wana pesa respect respect kaka na maloba Kanyot bozo kopesa te respect ezali na ba forme respect ezali na bandenge ebele bino kaka respect na maloba bo contribuer Kanyot eza wana Kanyot mpe ezali sous forme ya respect bozo kosala yango te mpona nini bino nde mutu bozo komanke Karine Mokonzi respect bino nde mutu bozali ba mal éduqué star na bino bozo kokende bomaka ye na privé bozo kokende kosolola na bato oyo bazo kolinga kobebisa carrière ya star na bino wana ezali manque ya respect te nazo kotuna bino tango bachupeti
na basenzi mosusu bazokokende kosolola na mama ana de Londres na privé bazokokende kosoutenir ye na privé wana eza bamanque ya respect te. Donc manque ya respect, manque ya respect ezali oyo nga Papa Matondo nasali ndenge nauti kosala direct moko mpo nazalaki d'accord te na star nanga Karine Mokonzi na bapropos oyo ya tenir. Donc wana nde bamanque ya respect. Donc ntango bino bozokende kosololaka na babinemi ya Karine Mokonzi oyo bazokolinga batya bazwa motu ya Karine Mokonzi bazinisa yango na mai, wana ezali manque ya respect te. Wana eza manque ya respect, eza normal. Bato oyo bazokolinga kokweyisa Karine Mokonzi alors bino sikoyo bozokendaka kosolola na bango na privé. Donc voilà. Soki bolingaka Karine Mokonzi, Christelle Fernandez asali ba bêtise wana, botelemeli ete mpona nini? Je suis le seul moto oyo atelemeli Nadine Mokende. Je suis le seul moto oyo atelemeli Christelle Fernandez. Célicie Mayele, c'est Papa Matondo. Bino bosali nini? Azokoya manipule bino lokola bana mike. Azo akotisi bino na jena ye. Boyebisa Papa Matondo nini? Nazali le sel na kati ya la Chine moto apesaka Karine Mokonzi respect koleka bato nyonso. Nazalaka présent na ba projet nyonso oyo tosalelaka Karine Mokonzi. Je le dis bien, na ba projet nyonso oyo tosalela Karine Mokonzi nga Papa Matondo nazalaka le présent. Donc ezokolakisaki napesaka Karine Mokonzi respect ya makasi na ba forme nyonso. Soki nabetaki lisolo wana ya mbuma wana nabetaki yango mpona kotalisa Karine Mokonzi ezanga te moto nazokolinga na boma la Chine. Bato oyo bazali pembeni na yo babetaka masolo na yo na ndenge moko ya fo, yango wana nazwaki nabetaki histoire wana comme exemple. Nabetaki yango comme exemple. Bolandi idéologie ya Papa Matondo. N'est-ce pas que bolandi idéologie ya Papa Matondo? Laissez les enfants faire leur délire. Basenzi wana badiembeli na actualité ya Papa Matondo. Les seules solutions au bozalaki nango, il fallait rebeta bango kara, occuper bango te, laisser les enfants faire leur délire. Boya au critiquer nga par rapport à quoi? Hein? Bino tango bozo ofinga Karine Papa Matondo ndoki. D'après votre réalité. Mais basenzi wana bakoki pe kosalela yango bemission ti balobaka yango botala bango na bango bazokoswana bayokanaka te. Pourquoi bosalaka yango? Il fallait boyokaka basenzi wana soni. Sikoyo maintenant nga nasali yango ekomi problème oyo botala binemi ya Karine Mokonzi bazwi actualité. Nga nasali yango mpona intérêt ya Karine Mokonzi
mpona kotalisa batraître mpe bazali na kati ya la Chine nanu basili te. Hein? Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Oh, bandeko, toyebani. 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 Totika sambla bolingi Karine Mokonzi te. Bolingi Karine Mokonzi te. Era polémique boza wana ebele. Soki tolobi tolobela mosala ya Karine Mokonzi bozalaka présente. Hein? Lelo oyo bozo kokumisa nzembo ya Karine Mokonzi oyo kala mingi te kozala sur le marché ntango ekobima. Siko boza na posa nango soki ebimi posa nango esili. Bokosalela nzembo na ye promotion te, bokopartage yango te. Bokopartage yango te, bozo kosala basambla. Donc voilà. Boza léger nazo komona te moto oyo akoki kotelema aya koargumenter na Papa Matondo aza te. Aza te moto aza te. Nayoki bandeko mosusu bazo koloba omoni yo moto okotelaka Papa Matondo. Eske ndenge nga Papa Matondo naza po? Naza vraiment na mutu, naza ma na besoin ya mutu ya kokotelanga. Bozo nga Papa Matondo nde naza po. Naza vraiment na besoin ya batu baya kokotelanga. Karine Mokonzi kutu ndenge aza wana nazalaka kutu na besoin te ya kokotelanga. Batu oyo baya kokotaka na badirect ya Papa Matondo baya koyokaka message ya Karine Mokonzi baya kokotelaka nga te. Nga naza lokola bandeko mosusu te. Nga Papa Matondo nasalaka masolo na nga moko. Nasalaka masolo na nga moko. Mikolo tozo kotravailler na wesh. Ata soka kei na kosala masolo na nga moko. Pe eozala l'impact. Wesh azo ya kosunga nga te, azo ya kosunga nde Karine Mokonzi. Naza na habilité wana ya komisunga nga moko sans que moto azala pembeni na nga. Siko nazo kosala émission, nazo kosala yango nga moko. Est-ce que wesh aza wana? Oh, wesh autaki soki wapi azalaki wapi aza wana bozwa ye. Bo récupérer Papa Okito azalaki wana. Bokomi même koya kosala ba commentaire. Oh, Papa Matondo ndenge nini Papa Okito akomi kaka na yo tusa banini boye. Akimi soki bakote nini. Ye wana aza lisusu nanga te. Abengaka lisusu na ba direct nanga te. Est-ce que Papa Matondo akufi? Nazo kotuna bino, est-ce que Papa Matondo akufi? Est-ce que nazo kosala bimission te? Je suis polyvalent. Et puis pour la première fois, tango Papa Okito abengaki na direct nanga. Ngate mna bengaki ye. Na lelaki te Papa Okito bengaka te pona nini ye moko.
ayaki kokota na diete anga pa bengi na volonté na ye et non na volonté ya papa Matondo. Siko abengaka lisusu te azonga na ye place akutaki. Est-ce que papa Matondo a changé? Est-ce que papa Matondo a changé? N'a changé te. Bayaki nde ko soutenir Karine Mokonzi. Ndenge pe bake na bango problème ezali te. Toza pe na problème te na tikali nga mo nazo ko continuer kosala musala nanga. Voilà. Je suis polyvalent. Donc soki mutu moko boya pusani pembeni ya Karine Mokonzi. Bo kanisa te kaye ko soutenir papa Matondo non. Baye ko soutenir papa Matondo te baye ko soutenir Karine Mokonzi la parole. Po mukolo papa Matondo akotika kolobela Karine Mokonzi bango nyonso bakozala te. Bakozongela star na bango Karine Mokonzi. Nga na ya pana pona mutu te. Voilà. Message na nga yango wana oyo nazalaki nango mpona bino. Donc bo mipesa ba respect place bozali. Nazo ko s'adresser na la Chine mobimba à part Karine Mokonzi. Oya ko sazarde na papa Matondo. Na osambwisa bino basi na mibali boko sambwa epa ya papa Matondo. Donc bomeka kutu te. Nazo kozela oya ko oze. Oya ko oze. Donc bo souffrir na silence. So bino bozo kasa ba makambo oyo ezali théâtre. Boyaka na loyenge, boya osaka boya osaka na o papa Matondo bo to kosangela ye ngate. Nga soki bosangani boya kosala ba théâtre pa ya papa Matondo. Eza lokola bobomisa Karine Mokonzi. Ngate. Ngate. Boko sambwa. Et surtout ba maman, ba femme mariée. Boko sambwa. Po niveau na komema bino likolo. Et au déranger na mibali na bino. Donc, po to koma na niveau wana te. Donc, kombo ya papa Matondo tanga marana mino na bino te. Oya komeka. Nazo ko averti bino oya komeka. Nazo ozela bino. Na peseli bino, na fingi moto te. Na manke bino ba respecter. Seulement nazo ko avertir bino. Donc, nga naza na nga lokola bato wana te. Nakomaka mwana moke, nalalaka na poto. Donc, bozala musika na papa Matondo. Hein? Eh, mama 4R. Oza muta liboso te oyo yelaki biso liloba ya Nzambe. Tomona ba genre ya ba ventrier ya basi na mibali oyo bayelaki biso na idéologie ya Bible. Bakomisaki ba chaîne mosusu muziki. Donc oza muta liboso te. Ozo comprendre? Tika ba hypocrisie wana ya kotelemela papa Matondo par rapport ya ba jalousie mal placée. Yo moko na chez Mokonzi kuna ozalaka d'abord mal à l'aise, ozali mal aimé.
balingaka yo te na banadine mokendi oyebi bien ke balingaka te groupe wana équipe choc ozokoya kosala sambla oya kotake papa Matonda nakosambela na bino ya lokuta nzambe azali nzambe aza wapi aza place nini ka kombo ya papa Matonda na monoko fionto yo papa Matonda ntango tobandaki masolo oyo ozalaki masolo oyo ntango tobandaki yango nazo oyebisa yo mama 4 ozalaki wapi bozo kolanda bapetra kim me bapetra kini wana aza liboma motu na ye esalaka te moto achangeaka baposition na basegonde bakasos oyo bamama ya baka social oyo bamama barata vie bozoya kose soulage na badirect na bino bosalaka nini bokosumba na bilamba bino bato basa position tata oyo nano boyebi tata oyo te boyeba tata oyo bien oui naza tata oyo c'est papa Matondo oui bel et bien c'est papa Matondo nga naza lokola batata na bino wana te nga naza lokola batata wana te nga poma naza tata oyo au nom puissant de Jésus-Christ alokuta tufi ya Jésus-Christ nake na ye wapi yoka esi kombo ya Jésus-Christ oya kointimide ngai kombo wana ya Jésus-Christ ekointimide ngai na nini kombo wana oyo tangi ya Jésus-Christ ekointimide ngai na nini nazo kotuna ekointimide ngai na nini kaza moto baintimidation te otangi kombo ya Jésus-Christ pesa nanga papa Matondo nini kaza moto na memama na loyenge te soki boyebi Jésus-Christ boyebi ye mpo na mindele sa mondele bino bokoya koyeba Jésus-Christ bolingai koyeba Bible donc voilà ezali soni te ezali vérité
ya koki koya kointimide nga na kombo ya Jésus Christ te. Hein? Yo ozo koyebisa nga natika kombo na yo entre yo na nga nani mutaba nani mutu azokotanga kombo ya Papa Matondo d'une manière négative, n'est-ce pas yo? Hein? Bino bolobi nini? Bino bolobi nini? Respect mutuel. Pesa nga respect nga pe napesa yo respect. Nga na fingi yo te. Nga na fingi yo te. Nazo koyebisa ba vérité. Ke ozali ndeko ya biso ya mwasi ya liboso te oyo memeli biso liloba ya Nzambe na kati ya la Chine. Baya ebele bateseva biso. Bazalaki ba traître. Donc yo pozali moko parmi kati ya bandeko wana. Yo na chaîne ya chez mokonzi. Ozana kimia te ozali soyez les bienvenus te balinga kote. Outaki kolela na chaîne, outaki kolela na diète ya ndeko na ya mwasi ti. Omonaki ndenge batelemeli yo te. Ozo kosala assemblée, c'est comme si que ozali bien aimé, ozali balingi yo te. Yo kanisi liloba ya Nzambe oyo memelaka bandeko na yo wana na ba direct wana ya wana mutu osala bayi na yo balinga yango te. Yo nde mutu ozokobundisa Papa Matondo par rapport ya ba jalousie mal placée na yo. Hein? Chez Papa Matondo c'est comme ça. Obungeli Papa Matondo nga pe na kobungela yo. Ou soit souffrir na makambo ya Papa Matondo. Beta makambo ya Papa Matondo kara kokipenga te. Ponga kipa makambo na bino te. Bokota na diète ya Papa Matondo bokota te, je m'en fous de vous. Nasala vie moko, je m'en fous de vous. Soko oza bien na Papa Matondo nga pe na ozala bien na yo. Nga fonctionnera pour moi. Je ne suis pas hypocrite. Otangi kombo na nga na ndenga mabe nga na oya ofinga yo te me na ko expose na ndenga mabe. Vous êtes des hypocrites. Yo mutu bandi kotanga kombo na ngai na ba direct na ndenga mabe. Obengi nga ndoki. Est-ce nga na toyebani? Toyebana ki wapi? Toyebana na ba réseaux sociaux. Mama, ozo kolekisa ntango na bino pamba ya kopesanga ba conseil. Décision oyo nazwi, il faut na fukamisa. Tous les Chinois, il faut boya osenganga pardon. Il faut bino tout boya ofukama na mabolonga Papa Matondo. Soki boya kofukama na mabolonga Papa Matondo te na kosambwisa bino tout à part Karine Mokonzi. Na basi na mibali. Nazo kozela bino lobi posala direct boya ko réagir. Nanu bo souffrir te. Na bato oyo bazalaki na méchant na direct ya lelo na ozela bino lobi. Rendez-vous lobi. Voilà. Bango moko baloba yango éternité tambolaka bongo. Ah.
toyoka na siko solo bien bozosala bamakelela pamba na baintimidation moko atina te. Papa Matondo il faut kanga mbanga na yo bino nde mutu bokokanga bambanga na bino eza Papa Matondo te. Il faut na fukamisa bato yo boye la Chine mobimana kofukamisa bino boye ofukama na makolo ya Papa Matondo. Mafinga esili bino yuda aza mondele nga Papa Matondo nakoki kozala yuda te nga aza mondele te nga aza motu mwendo. Voilà wana eza lokuta yuda aza mondele yuda aza motu mwendo te donc nga nakoki kozala yuda te. Nakoki kozala yuda te bolukila nga mafinga mosusu yuda te na boya nga aza mondele te. Bozoka kombo na nga te Papa Matondo. Voilà yuda ezanga te. Donc yuda ezanga te